Tolingaki lisusu koyoka ke tozali na mawa ya koyebisa bino ke avion moko ekoyi awa na mboka na biso pe ebomi bato ebele po lelo ndenge tozoloba boye avion mosusu euti lisusu korate koboma bato wapi badepute provinciaux ya Olomami balingaki kolongwa Lubumbashi mpona kokende Kamina na nzela ya avion bozali komona bino moko botala ndenge avion nsima ya kosala taxi emati erate vol tala ndenge avion ezali kotambola likolo ya matiti kasi lokola soki nzambe abateli te moto akobatela azali te nzambe oyo alalaka te abatelaki bana na ye donc ata député moko te azwi choc ata député moko te akufi ata député moko te azoki ata na linzaka na ye donc babimi sain sauf kaka ndenge bozali komona bazali kobima na kati ya avion bazali kokumisa nzambe po nzambe nde abateli pe épargner bango na mama na liwa na crash ya avion oyo ya mayuya. Nous sommes arrivés chez nous. C'est arrivé, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est le pilote seul qui peut donner les arguments, c'est propos. Merci. Tala, ti lelo na Congo kaka ba avion ya lokuta ba avion ya mayuya nde ezali kotambola oto bengaka na français ba cercueil volant po tala avion oyo susu lelo elingaki koboma bato na Congo mais lelo boki suna sango na ba TV na ba radio ke tozana mawa ko yebisa bino ke bato boye bakufi na province boye na nzela ya avion po tozo solution et Dieu soit loué mais lelo susu na Congo toki sango ke bato bakufi na avion en tout cas bino ba député Olomami nzambe penza alalaka na ngambo na bino bokumisa nzambe pe mutu moko moko alia soso ya mobimba ye moko asilisa po nzambe nde a épargner bino na liwa ya suka ya mbula.